Comme ça. Viens voir, je te montre dans ma maison. Tu vas voir les... Oh, si ça va vous intéresser, donc au moment là, je suis au-dessus là. Hein? Tu commences déjà à prendre maintenant. Tu vois les images que je te montre. J'étais à l'étage là. Tu vois l'étage, le balcon là. Ouais. C'est à partir de là, donc l'eau était arrivée. Je crois qu'il y avait une trace. Hein? Oui, il y a. Voilà. L'eau était assez. C'est ce que tu as fait. Tu vois, ça c'est les rideaux que tu vois. Donc les gens, donc c'était partout ici. Mais non, il n'y avait pas des enfants. Il y en avait. Deux enfants, ils sont allés de l'autre côté. On va aller devant, je vais vous montrer. Oui, pas de caniveaux et des vieilles constructions qui sont assez. Qui ont dû céder. Tu vois, là, Heureux de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre sur Océan du Congo. Merci Nabino pour vos accueils belés, ya ko pesa biso confiance et ya ko landa biso soki zamba no eliboso ya ko landa biso na mokoye lelo ko hésiter te ko s'abonner, ko liker et ko partager ba émission na biso lolenge sengeli. Voilà lelo toza na limité na quartier présidentiel na avenue limité oyo to côté la bandeko oyo mbula ebetaki na mokolo ya lobi. Maye tondaki to ekotela ndenge nini bandeko balukaki nini baluka kobima na kati ya bandako. Merci na mtu ozaki na simabilili la kabu ya l'homme puissant. Merci na yope Cordon d'Acosta El Capo pour na musaki to bozo sana Océan du Congo. Kabu ya l'homme puissant soko za d'accord na ngai to kende kotala ndenge nini bandeko bazindaki na kati ya mai. Voilà balandi Océan du Congo awa toza na limité 7e rue na quartier Mososo. Pembeni ya mosquée oyo ya ba musulman. Voilà le to ki kokuta na ba bandeko na biso oyo likama ekomelaki bango hier poti manoka isilaki kobeta awa na kati ya République démocratique du Congo et ça qui vraiment ba dégâts. Toza na une de victimes oyo azana posa ya koloba a expliquer na bakolanda ye aetalisa na gouvernement na biso eloko nini il faut asala na kati ya ville province ya Kinshasa parce que baza na kati ya capitale bakoko vanda te lokola baza na kati ya mboka parce que awa na kati ya capitale il faut capitale ezala propre ezala tout sain. Maintenant comme on a ba dégâts au ezoleka na kati ya République démocratique du Congo surtout mingi na kati ya ville province ya Kinshasa bolanda ndenge nini ndeko azoloba. Bonjour ndeko. Okay. Bonjour maman. Ndeko yozali l'une de victimes o to si komono lakisi biso ndenge nini ndaku na o esi kozinda mai o lakisi biso ndenge nini lopango oyo vanzeli kozinda ndenge okoko yebisa biso ekomi nanu ndenge nini parce que komona ete na kati ya lopango to na kati ya ndaku mbule beti mais mai etonzi. En tout cas merci beaucoup maman. Awa ezaka en tout cas bambule betaka nango to dindaka na biso c'est ça. Awa siko oyo to benyango eza kozinga te eza débordement eye faute ya manque de caniveau. Ba caniveau eza te et puis maya kalamo eza awa na pembeni na biso bakiraka ngo difficilement bakiraka ngo oui mais rarement
Et koya après 6 mois oui na nende ba ekokire lisusu. Bino mo bokomona na neni milangi tondi na kati ya kalamu bokomona. Donc et puis ba construction ya awa ekomi un peu moins vieux, vieille plutôt. Batonga bazozwa kaka bazo asphalter bazo crépir mur mais un vieux mur, mur ya kala. C'est ça un peu les conséquences. Il s'est trouvé que moto yangambo atongi mur na ya sika. Et ça dit que pression ya mai banai koluka ba mur ya bandoluka place ya kochola. Alors et ke na miro ezaki pété et buki yango bomoni bokomona et buki 3 murs. Et buki mur à liboso kuna et mai koti bomona donc c'est-à-dire mai koti de façon exacte que tant que tu ya ko sauver loko ezala kiti. To sauver kaka ezate que to che priorité na téléphone et loko ezaki na maboko ezaki téléphone ya ngonde et permettre biso to escalader mur to ke pa ba voisin na ndako à étage nde sali que bomoni bilili wana ndako mobimba nyonso to perdre nyonso ne récupérer le côté donc ne na zabuika ilamba na kiloto na lati na téléphone na désinfectant on a zanango na maboko donc j'ai tout perdu alors tout au balobaka refaire la vie à zéro ya monde na omona juste pourquoi parce que ba caniveau ezate kokire kalamu est-ce que na avenue na bino o bovandi est-ce que ba caniveau ezali donc ba kolo mapango batongaka mapango est-ce bazoka idée ya ko sala caniveau ndako nga na vandi ezanda ko batonga na série ya ba belge eza ndako batonga ngo ba série ya ba belge batika système ya canalisation ya mai oyo ekendaka ti na fleuve oyo ebwakaka canalisation ya ndako ebwakaka na kalamu te ebwakaka mbala na fleuve mais il se trouve que c'est une vieille canalisation et boucha alors moyen suivi ya ba canalisation na ezalaka lisusu te alors mai balukelaka ngo nzela so kangi yango ekosalaka les conséquences des gars autoza nango wana tosengi na ba gouvernement na biso donc il y a 3 solutions. La première solution d'abord c'est procurer régulièrement mai ya kalamu. Deuxièmement c'est papa nakati malobate ceux qui ba kirer mai ya kalamu est-ce qu'il y aura une solution tandis que il y a pas de caniveau ba caniveau quota la bien na ville province ya Kinshasa ceux qui compter ba caniveau et que cause la plus de 20 T. Justement, na lobby, j'ai parlé de 3 solutions. La première solution, c'est d'abord il y a procurer régulièrement kalamu. Pour caniveau pour na ça prendra encore du temps. Ça peut prendre des jours ou des semaines. Mais la première des choses spontanées otoko sala na mbala moko ezana nous procurer kalamu. Après si koyonde ba troisième solution eza ko envisager kotonga ba caniveau. Troisième solution est sensibiliser pour ba poubelle et puis ko sensibiliser population ya ko et importance ya ko boaka et loko na kati ya poubelle ke na ko boaka na kati ya kalamu. Po soki botali kalamu etondi na milangi ya ba plastique ba sachet yango ndezo boucher kalamu. Or soki bazo boaka na poubelle et que gouvernement zo zwa responsabilité ya ko évacuer ka ba poubelle ko boaka na ba place o esengeli. On n'aura pas de telles situations. Parce que Dieu merci, on n'a pas eu de mort d'homme, mais on a failli en avoir. Parce qu'il y avait du courant, si je ne me trompe pas. Justement, courant ezalaki. Il fallait air tomati pendant que heureusement quand na lobaki na maboko na zaki na téléphone to escalader ba mur to komi na pas ba voisin na ndako ya étage to moni courant ezaka kaka yango to bengi SNEL. To zaki na to zaka na numéro à SNEL. Nde bakati courant nde yango wana bomoni ke courant ezate sinon soto benga tembele bokoti courant et il y aurait eu de morts d'hommes et des enfants on a dans cette parcelle on a 3 enfants. Heureusement que lucidité salaki na batu bazui bana ba memi bango po ba étage tozana 2 voisins baza na banda kwa étage bana mibale bana mwana moko akekuna bana mibale ba mataki na biso kuna na étage. Je crois banango bamima bangwana donc banango pe bazawana soki bon habité soki ba parents na bango ba kosepela ko filmer bango mais bana bazali ba o balingaki bakufa
Donc on allait déplorer, c'est Dieu qui a fait à ce que merci Ndeko pour l'intervention par rapport à Maïsi koleka nakati ya le pan on a bino et Maïsi koleka vraiment et si kabino bovandi et surtout mingi tolelaka mingi bana parce que bana bazaba o bakokoma batu lobby parce que ceux qui bakufaki et Gentini Ngobila omoni maizo koma nakati ya République démocratique du Congo président Fachi omoni makambo ezokoma nakati ya capitale ya esika yo vandi et ezambela tozobeta population ezobeta mbela bobongisa bozona une solution ya bama ya kalamu bozo solution ya bakanipo parce que ba belge tong bazalaka awa ba dégâts zalaka te ba dégâts bo mbule banda ko beta me ba dégâts zalaki te bosala nanu bozwa nanu solution ya maizo le kanakati ya ville province ya Kinshasa parce que o eza capitale ce que total na bamboka mosusu ba capitale ezalaka boete. Oui, il y a des dégâts partout, par-ci, par-là, mais ici au Congo, non. On veut plus de dégâts. Même bourgmestre Oyotia Awa, nakati ya limité. Asili ko lekate, asili ko sala ndenge batambolaka ata les sikani ni ba dégâts salama ki ndenge nini batu basilaki ko luka ba se sauver. Bourgmestre asili ko lekate bourgmestre musala na ba pesa yo tong batiaki yo na kiti wana ba pesa ki yo musala osani olandela population oyo bazana kati ya commune batiaki yo musala na eza nini musano eza kaka ya kokende kozwa mbongo bafuta bino bozana mituka bien et après population elelaka population nde mutesalaka po bokoma esika bozali en tout cas mbela oyo tobeti ekomela bino po toyebi ke ekomela bino toyebi ke bolanda biso bozwa solution Gentini Ngobila kin bope tongo yangoyo kin bope tongo yangoyo papa loba suka biloba suka na oyebisa bakamina biso awa sincèrement na bamboka misusu tomonaka bato bazwi baza ba victime ya naufrage ya boye ba dédommage ya bango mais biso tosengi dédommagement te tosengi kaka ke boya ko assister biso parce que ndenge toza boye tout est perdu parce que système bancaire est à la raté non seulement to perdre ba matériel ne nga personnellement abimisi na mbongo donc c'est-à-dire si possibilité il y a gouvernement ce qui okoya juste une assistance nous fera vraiment plaisir parce que c'était vraiment ça c'est pas c'est plus qu'un naufrage c'est plus que il y a plus qu'un naufrage il y a débordement moko esalemi awa so moko a profiter c'est parce que nzamba azalaki na biso alors na mboka nyonso ba population ezalani gouvernement ezalani ti papa ya na so mwana azuli kama papa ya ko assister awa tomoni ni bourgmestre ni gouverneur, président de la République pour dire gouverneur, hier, population zaki olela, yo obeta, dame. Ça n'a pas de sens. Au lieu au vendre dans information parce que il y avait des images au DG bandé koleka déjà na ba télé, bandé koleka na internet. Tu as ton téléphone. Tu pourras au moins suivre les informations pour hôtel et sikani ni population ils ont souffrir. Toi tu as préféré okende kobeta ba dame ou préféré okendo ça là au mtima no elengi. Voilà, tozo continuer ko tambola totala ba o mususu bazana pasi banda ko bukani ba mire kwei en tout cas ils ont pas si mawa. Merci. Dans un fond, on a pas condition, il y a un peu que ça va la mouter. Filmer, c'est même le camouto. Cambolo, bah, faut que tu balanda biso. Molia. Balanda biso. Et ça, Molia. Molia, pas eu Molia. Banda kuna bino tonzi ba mai bino mando ba téléphone, tu as vu les athlètes qui sont dans sa main. Problème à ta famille pour te bailler la quête de la
Maman, bonjour. Bonjour, maman. Maman, tu es écouté bino awa. Donc, na kokata koluka ko poser aux questions de expliquer-nous la population na ba kondina bino au Bolanda bino. Nazo expliquer na ba kondina biso mboka. Pona ko expliquer na population te me fona expliquer na ba chamboka. Ba kondina mboka ba ya kotoyo na limité. Na veni limité. Tokangami na kalamu. Mbula soki ebeti bato bazwaka moyen ya kobima te. Bakoyela biso tracteur, o tracteur eya pona kokire. Tracteur wana ekoya ekosuka kaka na prince. Koto ekokota te. Donc soki mbula ebeti, donc moyen ezate. Moyen ezate donc tozo vivre na vie moko koto yo ya mabe. Donc bakonzi baya kotela biso, baya kozela biso solution pona kalamu po to vivre malamu. Neti degré le cas qui lobi ya mbula. Soki tozalaki prudentité. Mais tolingaki to kufa ebele. Tolingaki to kufa ebele parce que mai est débordé. Ba miri e bukani. Moya ko kangata ba biloko ke to simba ta boye, to benda ta boye ezate. Donc to tikali ko sundola biloko to simindela to kei to tiki biloko. Bandako e bukani. Mai eleki kala mukuna kutu moya koleka na kutu ezate na bato ba batina ki nini donc ipo ya ko kire et sali kutu eloko moko te donc e bakisi kutu nde salite koleka donc toza bien te awa na famille na bana biso toza malamu te yo moko filmer omoni ndenge biloko ebimi libanda omoni ndenge ndaku eza mai omoni ndenge aveni eza mai donc moya koloba ezate ba soki toza peut-être na bakonza mboka ya solo baya kozela biso solution pour na kalamu afin que biso peut tozala malamu. Maman, côté la te lobby na ino tuna mutuna mobwe. Lobby courant ezalaki na ba mayo etondaki awa. Est-ce courant lobby ezalaki to sinala kataki courant tambula wane bande ko beta. Ka mbule bandaki ko beta ezalaki na courant te. Après air moko ba ekotinda courant. Nde batu ba beleli kata courant parce que awa toza indonde. Donc ya moni ba ki ko kata courant nde to lala ki. Donc ba yebaki ke botondi. Ba yebaki to tonda ki mai. Batindi courant pour bokufa. Oui, ba yebaki ke koto yo mai etondi. Batindi courant. Batindi courant. En plus batindi na bac mobo ya munene boye batu bazobela bobima na coin 500 francs. Bobima na coin 500 francs. Après ba ko zongisa courant. Est-ce que ezalaka? Non. Eza malamu te. En tout cas bakonza mboka bazwa solution pour la. Toza na quartier na niaya fa. Toza pe na en plus toza na quartier présidentiel. Toza na quartier présidentiel mais place to fandi eza malamu te. Donc côté ka kuna likolo nde bakipaka. Côté ya se côté bakipaka na bango ngote. Pour ceux qui bakipaka ngo tokaki tozala boye te nde tozali lelo na babiloko boye ba mai boye salité boye eza malamu te. Bato batongi bandako côté ya kalamu wana. Fo bakonza mboka baya kotala mesure ya kalamu na bandako oyo batongi eza malamu te. En tout cas il faut espace ezala po nani oyo ekota traiter ekota pona kolongola pona ko évacuer ba salité wana. Maman bozala d'accord que ceux qui babiba ne bozo senga ba kirele bino kalamu to ba kirele bino afini bozala d'accord pour tant que tracteur ekote ko buka ba bandako mususu. Côté le pont de nous beaucoup buka boza d'accord ba buka pour que tracteur ekota te soki balobi ba kota avant no ba tracteur ya kokota faut ba konza mboka ba ya kosala nanu ba ya kotala nanu mutuna ngeza boye est-ce que ndenge makambo ekomela ki bino bourgmestre ya limité ekota la bino nani toyebi atanga ko yebi na yetu bourgmestre limité ko tunenga zana bourgmestre limité ndenga zana ayebi te que soki pe koto ezalaka so pe koto ezalaka te donc ayebi te po soki ayebaki ke koto ezalaka mais alingaki aya kotala alingaki azola biso pe solution na ndenge mbula ebetaka à chaque fois nde mbula ebetaka ya minene boye bourgmestre limité alingaka ya bourgmestre limité ayebi koto te po soki ayebaki koto alingaki ya mama bourgmestre limité ayebi koto te na se koto te ayebi ka kota likolo kuna ba 11e miri ba 10e miri ayebi ka bakanasi koto na se koto ayebi te. Ayebi na été maman. Merci maman. OK. Maman, ezali première fois to vivre
catastrophe. C'est-à-dire, Mboula est bêté dans le lingo yoto s'entendait qu'il n'y a pas de Dengue Zaliawa, les 2 murs à parcelles voisines, murs mitoyés. Et puis de part et d'autre. Sans parler pour les autres. Mais ngai moko na naza victime tal yo moko ndenge fabrica yo zana c'est toujours ça dégagement depuis lobby to lalité to zaka kalibanda tal makam toujours ça tala kuna pas ba voisin je sais pas ce que beaucoup ko poussa na pe bo mona maman eza pasi oyo ezali quartier moko présidentiel tu sais que dit ata la yebi quartier oyo bien eza quartier na ye esika azaki kosakana kobeta bale komata kokita tala tozali moyen te mai ya kalamu ekweyisi biso ekweyisi bamur tala bandako ya baninga tala maman venez voir venez alors regarde un peu ça papa venez avec votre caméra talanan moite nyonso ezali mai ya kalamu euzouta na lemba euti rigini euti ngaba euti makala euti bumbu nyonso ezokolekela be awa c'est-à-dire rivière ezaya kotonda ça fait plus de 60 ans oyo l'état congolais azwaka charge te ya kokire rivière kalamu rivière kalamu eza ya komata ba immondice ya 60 ans ya ba parcelle nyonso ba quartier nyonso ya ba commune nyonso yo natangi nyonso zo lekela be awa alors siko une minute tozo ba pont oyo belge atika ba salango na système ya ba chambre siko ba makunzi oyo ba tiela kati ya ba pont wana yango des obstacles siko po ezoko kokanga ba immondice tant ezokanga mai siko ezozanga moye koleka facilement alors ça fait que mai ebala kozonga siko ebali kokota te na ba quartier tala ke mbulo ya lobi mai matiti likolo ya makadam et que ko envahir Soussiat ya envahir quartier Musoso ya envahir quartier Masiala oyo biso tozali sans compter les autres donc eza passé. Papa motuna nga eza boye lobi tongo mbule betaki est-ce que SNEL akataki courant to atikaki courant SNEL akataki courant depuis Boutou mais à notre grande surprise sous la pluie mai se mati na niveau ya mabe ayeko zongisa courant population nyonso to bagangi alors 30 minutes après courant wana kei atindaki courant na po aboma population toyebi ke so mbula boye betaka bakoko kosakana na courant te mais comme c'est biso atindi courant alors que dans moment où biso zali na besoin courant atindaki yango te ayeko tindela biso courant na moment que biso tozindi bamire kwei alors to mituni mais finalement oyo atindi courant oyo azaki na intention nini ya koboma population nde bato baza posa ko détruire ko bebisa musala ya chef de l'état et que le bosso te ba ko ba chef de l'état azoko ko samusala malamu te c'est ça. Papa message na yo na gouverneur de la ville na bourgmestre na bino parce que na ina tuna ese bourgmestre ayaki kotela bino ndenge bozaki inondé awa ayaki kosala déjà kotambo bourgmestre a combien wate ata ba chef de quartier ba monanité ezo comme ça biso ke bourgmestre aye aleki na boulevard ti na pont ya Njili mais kolongo pont ya Njili ata na retour il fallait aller kana quand même ata na ba quartier makamuni salami gouverneur asali yango te siko toujours lancé que appel et pas ba autorité compétente batana likambo ya kirage ya rivière Kalamu soki penda mawana bango ba kokolinga ba aider biso ata na ba petit moyen to meka ko reconstruire ba mur kwei ba récompenser biso mbula nde mutebe bise exact. Exactement, maman. Message na yo ko pesa na président de la République. Ok. Exactement.
Exactement. Message, toujours tu n'es pas président de la République. Ezali que tous dans le quartier naïe, avenue naïe, et c'est qu'il y a zaki qu'on vend pas tata na maman. Prolongement na yango ekobi matin avenue limité ao. Alors, ba mai nyonso zo utaipa na bango kuna na likolo côté ya Kanasi, po ya zamo na Kanasi. Et qui mai nyonso wana ezokolekela ezokoleka na avenue limité. Maintenant, tout le monde va salir réaménager macadam. Mais côté il y a ces catastrophe les salamaka, bazo occupé bisoté. Je ne sais pas pourquoi occuper biso après mandat na bango ou bien pourquoi occuper biso quand. Basala musala après mandat. Pardon? Bango basala musala après mandat. Ah peut-être pourquoi ça musala après mandat, tu éviter. Pour te voter bango lisusu, tu éviter. Alors je demande à son excellence Félix Antoine Tshisekedi atala likamboyo. Atana likamboyo bakire kalamu ba reconstruire yango na ba norme o sengeli puisque kalamu eza kozo mai ya ba commune belé na ba quartier belé. Alors ba immondis etondi faute pe la population te puisque l'état a pesi bango alexi bango bisika ko tia ba immondis te et puis évacuation ba immondis wana et ba ko sama de plus vite possible na tongo pe na poko ezo to mona ka yango te ndeto zo mona ngonda na ba mikili mususu évacuation ba immondis c'est ça na tongo ou bien na butu tozo senga na bango ba sala eloko wana peut-être to ko renouveler mandat na bango. Merci beaucoup. Nazo sala ba dépense ya miro et quoi essayer quoi linga 4 fois miro. Alors naza chômeur depuis 1900 soki 70 combien. Nasala comme ça là té. Puis tala yo mokonda ko mutu ndenge ezali papa na maman na bana bazangi bisika wala na tala na mbino mbona. Regarde un peu ça. Donc tu as évité mboulo tout cette fois-ci et quoi vous dites que ça les donc ni. Ya boye ça qui na bu. Il n'est pas général, il n'y a pas merci beaucoup pour le passage Nabino. Je pense que le passage Nabino, il a d'une façon, il y a que tout peut s'appeler message Nabiso directement pour que Bakonzi, quand même, Batala et Bazo Solution. Tous les victimes, c'est depuis des années. Avenir le Mumba au Basal. Maï Nyonso, Bakanaliza Kayango, Nakalam. C'est depuis Fikine. Maï Nyonso, Nzelo Basal à Fikine, Nyonso Ekota Nakalam. Mais Kalam, Bakira Kayango. Donc, to Leki, to Leli, to Kepa bourgmestre, donc rien ne change. Maintenant, tous les victimes, Boulay Beta Kilobi, Maï continue de vacation et Boukimir, et voisin, d'un besoin mon ayango, na bilili. Et puis Maï continue à la fenêtre. Dieu merci, je perdis tout. Mais grâce à Dieu, Banna, Ngai, tout ça n'a pas mort. Papa, mais naina tuna ndenge mbule beta kibongo ya prembula est-ce que vous venez en tout cas, sans vous mentir, Ngai n'a ni chef de quartier, n'a ni bourgmestre, n'a ni autorité. Mon côté à l'équipe, la Katia Veni, peut-être à cause de la l'équipe ici comme mais sur l'avenir en tout cas, on a remarqué visite il y a autorité à mon côté. Papa, message na chef de l'État, na bourgmestre na bino ya limité, surtout bourgmestre parce que musala oyo ezaye. Message na yo na. Merci beaucoup. Message na zutinde la Mokonzamboka. Je pense que la Mokonzabisonyoso bourgmestre yende azali ko représenter na kati ya commune limité, mais à ça les côté. C'est plusieurs fois autour kende qu'on revendique mais rien ne change. Rien ne change. Et ça na kati ya juridiction na
c'est-à-dire, tout ça non loin d'un président de la République. Hein, non loin, c'est-à-dire pas, donc tout ça, après, mais donc, comme il y a chef de l'État, mais, là, comme côté, il y a un message, il passer message, il faut veiller. Biso tozali, le peuple d'abord, et Zabiso, vie humaine. Donc, voisin peut écouter du sous, tout ça négligé. À 0 mètre, à 0 mètre, tout ça négligé. Non, non, il y a mort d'homme, mais sur l'avenue, en tout cas, je n'ai pas remarqué. Donc, sur l'avenue, en tout cas, tout ça, quand on a perdu à Babiloko, ma écoute pour Bamirekoyi, ma Zaïd Debrodaki. Comment on a une installation pour avoir une mboula et bêta qui lobby parce que Babimboula inonda qui te commande un dengue. Biloko, Mousou, tant Mirekoyi, Biloko, donc, c'est-à-dire, balancer qui veut les sous courant, balancer qui courant, donc, tout ça inondé, baro batindi courant. Deux fois, tout ça besoin d'un courant, batinda courant, mais bamoni que bato bazana kata inondation bazotinda courant, je ne sais pas, bato bakufwa, ou bien bato babika. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, merci Ebino Balandi Ocean du Congo pour la fidélité au bossi la copé Sabiso, bossi comme on a une population basée ko souffrir. Comme on a une population baleli, mboule beti et baby sibilo ko nyonso ba récupérer le côté et ça dit vraiment pas si peu mawa. Nga bozo mona boye bota bomoyi bino mona ba image neni to koti na kati ba mai pona ko luka nini côté la ndenge nini heureusement Nzambe azaki bon mbula wana malgré beti et bomi batute bana mikie basi ko bika malgré ba famille ba bandeli ba vie à zéro Gentini Ngobila kin bo peto tala ndenge bo soto ndenge nini eza ko boucher pont ogangi kimbo peto awa commune limete oyo koto oyo ya se oyo awa eza na kaluka to eza wapi baza na limete ti limete ngo botela ka kote likolo mais en tout cas tozo comprendre binote population doit comprendre binote bokondi boluke bokondi ba pesi bino bokondi bosa makamde nye sécurité population le peuple d'abord yangoyo so batu bakufa ki snel tant population za na posa courant yo tinda courant te tant population za na posa courant yo tinda courant te tant komi population a lela ndeni ya se sauver pour abimisa banda abimisa bandeko abimisa biloko nae yo zo tinda courant ozena posa ni mission no ezeleni obo ba famille onyo so bazar bino ba déjà snel bo benda ba mbolombo na bino matoyi. Pas jusque là, on est où là? Toza wapi. Toi na jungle té. Toi na jungle té. Merci à tous qui sont sur la caméra, Kabou Yalom Puissant. Merci à Yopé Dacosta Lom, Dacosta LK pour Mundele. En tout cas pour Namusala Kitoko, notre coordonnateur. Équipe aussi Mobimba et puis Sibino Longo Nyamingi pour la Mosala Kitoko Bosalaka. En tout cas, vous allez toujours wana Kabuya Kolembate, Oza Mosala Nao, Tokobandoko Kita, Kota, l'andeni ni population, ils vont vivre. En tout cas, face à la population, moment lelo Mosala ni tosali. Na habité so makonanga na romansa ngo mai nini po microbe ekotinga na makolo. Na habité. Kabuya soko ko benda penda otabata na ndenge nini tozo ko bunda po nekolo na biso, tozo bunda po la mboka na biso, nga makolo yango ezo vimba. Pour nini taza na souci ya population ebongo bino bakonzi o ba vota o bo vanda na ba kiti wana bozoka climatiser boza na souci ya population te bobongisa tokute pour na prochain numéro. Au revoir.